Jeudi 18 février 2021, Mbote Pebo Malam na basango olokota ya lingala ya Canal Kune télévision oyo ebengami ngonga ebeti sima mwatango nde bokolanda mune basango. Tofungola basango na politique pour notre été premier ministre sika ekolo Congo démocratique Mwanamboka Jean-Michel Sama Lukonde Kenge Mbama Kibongo mokolo mercredi 17 février 2021 et pas ya premier ministre sortant le professeur Sylvestre Ilunkamba na immeuble intelligent na commune ya Gombe wapi masona bango etali makibongo na oyo etali ekolo Congo démocratique mingi penza balobela kipe matali remise reprise entre premier ministre Kalape oyo azali kokota bongo na masolo Letu Pires Masiala azali kobetsangonga. Simane Koyamba, informateur, professeur Modeste Batulukobo, premier ministre Sikaya, gouvernement et Union sacrée de la nation, Jean-Michel Sama Lukonde Kenge, akitaki na immeuble intelligent na siège gouvernement pour na kokutana na premier ministre sortant, professeur Sylvestre Ilunkamba, wapi masolo na bango ezalaki pour na kutala situation école Congo démocratique, mpe bazanga kite kosulula matali, bobongisi ya cérémonie ya remise et reprise o ekosalema sima ya présentation pe installation ya gouvernement sika na rentrée parlementaire o ekosalema na sanza ya mars o ezali koya. Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a profité de l'occasion ya visiter bureau na ya Mosala yango eko permettre dans un premier temps koyamba ba délégation ya ba regroupement politique ba personnalité politique pe ba société civile yango eko pesa nzela na mokambi ya gouvernement sika kobimisa gouvernement na ye na mikolo ezali koya ngonga ebeti. Tekoba na politique pour notre été Yvon Yanga, coordonnateur ya coordination nationale de Baptiste Mokweba structure Oyezali Bongo na kati ya regroupement politique AFDCP allié Azali Bongo ko Betsangonga ko landisama nomination ya premier ministre sika ekolo Congo démocratique Mwanamboka Sama Lukonde Kenge wapi azali ko sengaye asala oyo ezali Bongo bosinga ya peuple congolais azali Bongo na micro ya Letu Pires Masiala. Bonne vision ya papa Mokonzi ezala formé na retombée positive ya population et sengi na Mokonzi ya gouvernement oya uti kozala récemment nommé azala rigoureux. Je ne suis pas en train de mancher mes mots, je n'ai pas la langue du bois. Na gouvernement Yandeko Kabila laissé aller zalaki ebele na gouvernement Ilunkamba laissé aller zalaki ebele toboyi bato bazali ko passer chef de l'état inutile pour azanga discours qui a senga kenkena musuna 2023 lingi mokonzi ya gouvernement o auti kozala récemment nommé azala rigoureux azala ferme à bonne volonté pour na ko accompagner chef d'état et puis ko traduire vision à chef de l'état na retombé positif et pour l'intérêt de la population. Na yango, papa Mokonzi ya gouvernement, il faut travailler en bonne collaboration na Assemblée nationale. Elini Koloba, président Bosso, azala un bon responsable, ba interpellation et salema. Je dis bien interpellation et salema. Ba contrôle parlementaire et salema. Totikali na temps mingi te bande kwa IDPS pe bafungola misu batu ebele baza ko distraire chef de l'état. Alors premier ministre musala na yo malamu zala na bonne volonté à politique ya chef de l'état pour l'intérêt à la population afin que na 2023 chef de l'état a un bon discours qui a son nouveau quinquennal et puis a dirigé Mboka Oti na 2028. Voilà ce que moi je souhaite. Premier ministre chef du gouvernement Jean-Michel Sama, particulièrement na président de l'Assemblée nationale, va aider chef de l'État en bonne et due forme, mais bazala na bonne voie. Il y a que traduit politique à chef de l'État, n'a retombé positif l'intérêt à la population.
Kaka n'enregistré mon corps, mon amboka Gilbert Balaki Bampia interfédéral, il y a parti politique Congo Nabiso parti cher, il y a mon amboka Matungulu, Azali Moko Betsangonga, Kolanisama nomination, il y a Sama Lukonde Kienge na poste, il y a premier ministre et le Congo démocratique, Yannick Moulengo, apesaki micro, wap mon amboka Albaki Boye. Na Congo, il y a parti politique nangai Congo na biso oezali prôné oezali ekambami na professeur Matungulu Buyamba Ilankir na Congo ya base na biso to féliciter le premier ministre Jean-Michel Samba Nandenge Oyo président de la République a nommé. Mais je profite de l'occasion pour féliciter le président de la République na ndenge oyo asali makambo à faire basculer na niveau ya assemblée batu oyo bazalaki côté moko FCC ba basculer pour que bakomana union sacrée pour la population, sans effusion du sang, sans problème majeur. Vraiment, Longonia na président de la République na zinga na ye ndenge ba réussir ko déverrouiller eloko yo batu basala ki yango na ndenge ke ekoka kotika la libela na libela bongo. Vraiment, félicitations. Point Moussous Nakokiko Bakissa, Premier ministre, te féliciter. Mais Tozali Kozila, Nini, a formé gouvernement naï. Gouvernement wana a sa la choix Yamala. A Sangisa, Baoyo Bazali na majorité na parlement. A Sangisa, Baoyo Bazali na ba député na parlement. A Sangisa, société civile, a Sangisa, bana nyonso ya mboka. Alors choix na ye oyo akoki kosala a se baser na ba critère wana nyonso pour que apona bato oyo basengeli. Non seulement kaka na niveau ya politique, non, mais plus ba technocrate oyo bakoki pour répondre na idéologie ya union sacrée ya mokonzi ya mboka. Pena kosilisa chapitre ya ba réaction ko lanisama na nomination ya Sama Lukonde Kienge lokola premier ministre ya sika ekolo Congo démocratique esengeli bosimba ete bandeko na biso ya diaspora bango pe bakangi mino côté Jano Kachala wazali bongo coordonnateur principal ya ONG Sauve l'enfant en difficulté Cede na Mukuse alobela ki penza o etali nomination tope choix oyo mokonza mboka asali bongo na Sama Lukonde Kienge pe azali kotalisa ete apport ya ONG na ESED nekolo Congo démocratique où ezali bongo basé na ville province ya Kinshasa mingi penza na commune ya Masina na Petro Congo mifika na mboma azali bongo kobetsangonga. Choisir les alliés verbe mais opération ya choix dans la canaba demande de délai dans l'exercice de délai, c'est-à-dire on va examiner les pour et les contre. Alors mon Kondiamboka dans la choix. À mon humble avis, je crois qu'ils ont un choix beaucoup judicieux et responsable. Parce que quand on fait les choix, on fait toujours les pour et les contre. Monsieur Michel, quel comment en tout cas à Zali n'a passé oui, mais dans le présent, je pense que oui. Mais par rapport à l'expérience qui a été passée, on peut dire que les alliés soient malades pour la République démocratique du Congo et puis la période où unité Zali et là comme c'est parmi les grandes valeurs il y a la monde au Bimbaro par exemple les grands pays vous allez voir qu'ils travaillent beaucoup sur l'inclusivité Zali vraiment une grande valeur où il faut permettre que Batunion sont ensemble pour bâtir Mboka. Mboka n'est allé à Mboka Batunion sont pour apporter une pierre pour qu'elle va la construite.
Alors, concernant la recommandation, c'est toujours que mon Konziamboka, à niveau à ministère, premier ministre, c'est-à-dire à tenir compte de ma valeur. Parce que, vous savez, les valeurs, elles allaient détruites. Dans mon canadiso, il faut faire la valeur, il faut faire la paix d'aptitude, il faut faire la paix d'intérêt, parce qu'on ne peut pas aider sans connaître les intérêts des gens. Et puis, à tenir compte de la légalité, à tenir compte de ma valeur éthique, à tenir compte aussi de la normalité. Donc, on ne peut pas exclure personne, mais la capacité à préclure votre union sur les malades ou basé sur ma valeur. Mais par rapport à on essaie de comme dans la manière pour le évaluer comment l'enfance en difficulté. C'est pourquoi? Parce que vous allez pour secourir, pour récupérer pas na haut ou basé sur un problème de 0 à 16 ans. Alors, notre apport est que nous allons construire une école. Totiki likabotali nomination ya premier ministre Yasika Sama Lukonde Kienge Kasitolobela kaka politique pour nakoloba été député national honoraire Monamboka Wivin Moleka a signé bongo reto politique naye na koyeba bongo kwa adhérer na kati ya union sacrée aux bongo vision ya Tata Mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ya asali yango sima koyoka base naye Rose Tenzinga Patrick Lusala bazali bongo betsangonga. Ancienne députée nationale à la législature il y a 2006 et 2011, puis cadre et à parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, l'impératrice Wivine Moleka a salaki activité à Kafu na cadre et à rentrée politique naye jeudi 18 février 2021. Wapi a annoncé qui adhésion naye na union sacrée pour la nation na bosenga ya base naye. Sima ko présenté ba délégation à ba cellule de base ya 24 communes ya Kinshasa, coordonnateur ya ba cellule ya université Pichuyuba atanga ki motion ya soutien wapi atalisa ki loyauté na bango envers maman sociale Wivine Moleka. Maman oyo akambaka ba structure spécialisée à 24 communes pe atanga ki memorandum naye esika nini apesa ki merci mingi na Wivine Moleka oyo na bosenga na bango andimi kokota na union sacrée pour la nation. L'impératrice Wivine Moleka alaki ko soutenir vision à chef de l'État et longo na base naye ya ko contribuer na construction d'édifice oyo pour être vision à chef de l'État oyo ezali kotia ba congolais nyonso ensemble sans clivage politique. Boyo kandenge l'impératrice Wivine Moleka a beti singonga ba bengisa kinga balelaki mingi pe babaki mama tozana masolo ko solola nayo mama tovandino mingi depuis 2006 2011 2018 mama tala mupepe sika ya kitoko eye na mboka vision malamu mama tomekananu kotia misala na biso na vision oyo po misala na biso ezo correspondre na vision oyo misala na biso ezaka mingi misala ya social ya kozala pembeni ya population ya lisalisi ya bolingwa moninga yango nga pe na ekilelo koyoka bango ndenge boyoki basengi ngai kokota union sacrée po tosala misala na biso toke na union sacrée te kosenga toke na union sacrée ko servir population. Na koadere na union sacrée maman sociale alaki kotia ba tout nyonso na service et intérêt général. Union sacrée pour la nation avec Wivine Moleka tout Kinshasa d'accord ngonga e beti